Vieux Chaka Tomonio Awa, confirmez est-ce que Ferrigo l'a vraiment arrêté? Oui, Zaliawa sur plainte de Kofonomide. Vraiment que Denis Kema Moussakata Zaliawa, papa peine pour tout. Qui a ramené à la passe tête, Zaliawa vraiment que à sans danger, ça dit partout. Et Michel Noka est bien beau. BBC Noka est bien. Sandra Bumba, ah, Piso de Lausanne, faut pas ramakam. C'est une vidéo balle, comme on va rejoindre à Somme. Mais de toute façon, c'est la vérité. Ah, on a que de l'animation à Mundangandanga. Mais maintenant, nous sommes tout, vous avez capturé à la carte de la judiciaire pour la dossier dès que je fais les cours. D'accord, merci. Hein. Et surtout l'unité des artistes. Aux arabes artistes. Les artistes, bon, aujourd'hui, Sophie. Papa Sophie, il ne part plus en Europe, même lui-même, il ne part pas, il n'a pas cette opportunité-là. Mais Chiquito, qu'est-ce que Sophie peut lui prouver? Parce que Chiquito est allé en Europe grâce à Ferré, il a porté un bon pantalon. Grâce à Ferré, une voiture. Grâce à Ferré, qu'est-ce que Kofi lui a prouvé? Ce sont des démons, ce sont des sorcelleries. Sophie, réagis à ton âge. Le respect est réciproque. Voilà, un grand merci à vous, chers amis téléspectateurs, encore une fois, les vôtres, les préférés, l'aimables, Jérémy Luemba, autrement dit le renard du désert, la force naître, l'avocat de la jeunesse. Nous sommes là sur le www.visionplustv.com, donc chez Bella Dinganga, maman sociale. Merci également à Raphaël Walukonka, le superviseur, mon président. Merci à Dodi Mobutu, l'enfant gâté derrière la caméra. Donc on est là chez Ferrigo, la Naïne 3, Tobé Tamasola actualité avec Ruth Nzele, l'animatrice du moment. Mérite, Roko, tu as déjà un chant, donc pour que ça l'a bien. Bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Bonjour partout. Bonne santé. Oui, santé déjà, ça va. On n'a rien à dire, rien à commenter. Ferrigo, la Jésus de Nyons, Azanakin, Azalibanda, ton négni. C'est après Zaza, tu as en Côte d'Ivoire, tu as déjà. Donc, le lundi, tu as rétabli la séance, tu as le mardi. Alors, tout est sur l'actualité, comme vous le savez, dans le monde où les guerres sont à les conflits sont à mais tout le monde a le logo banque c'est biso mamuke. Yo tant que Ritinzel expliquer biso faire rigolo dans quartier latin bazo elanine. Ouais, ils allaient regarder tout ça bon les pas dans le baraté, ce que lobby les lo c'est que les cambozali mais ban pas ka vandeli marambo yo ba sengi déjà cesser les faits. Ndenga bien, ndenga nini mais to kendanga na bango pe likolo. Oh, et ça quand tu es bon baloba, biso tout ça baba baté. Tu l'acceptes bon peu que biso toi na minoko baloba. Bo fingi biso pe to kena bino likolo. Ay, koko dia nzombo, ba mikolo ba vandi si biso mutungu bande ka to ebisa ye evidence asila. Ba mikolo bazolo ba teto bo mamoto to bo mamoto to bo mamoto. Mais bo où est-ce qu'on est nini? On est problème. Te yango ezalaka bon le msuli moto we la ngana yo yebite mais biso batakati ne to yeba yango. Biso batakati ne to yeba yango. Ye moko pe moto moluki makambu. E pa yebi. Les pourquoi les pas de Kendai na bongo. Donc ils ont ma musique qui est entre nous. Donc ceux qui sont à tout tchana c'est tout tchana c'est. Tant que c'est un peu tout Kena bon likolo to Kena na bon likolo encore. Pour c'est un bongo. Mais ce que Sophie a parlé au monde qui na TV porte-parole mo beto mission mo babi qui non. Il faut bimana mère abota ferry. Et tant que moi c'est ça la gonde. Ah, porte-parole, bien, moutoumoro bois, lobby qui a bimana mère prise. Il peut pas vider faire, il faut bimana mère na ban. Et wana zanvière pour porte-parole, au bananon ni porte-parole, on va zalanon wapi. Azaranon wapi. Wana zanon maman. Msou likambo ya zolo banaye wana yele msusu asi a clôturer makambo wana. Abana no monte gana sens te muto lo bama manenga foda na mutu moko boy ana mabanga na mutu na ye po mutu ezo sala maman va faire rigolo otanga déjà patron mutu aza patron maman na ye so so comme déjà na âge moko boy ke avanda na ye si o bana no ndenge nini c'est que faut da mutu ni ça bien té mais on te recommande parce que beaucoup d'ici impolitesse na guerre à musique problème né yango bozo suko éduquer master. Bon, eza nango makambo ya musique ekendaka nango bongo. Po batebele bayebaki na lemsu tanga kala so mwana komi musicien akomi liboma. Mais lemsu musique pe été ya batu na ba makambo ebele. Été ya batu na makambo ebele.
bon eza nango kaka ke air mo baguerre na biso bamama musique mais eza teke moto alibanda ya komisa ngo soki mpe ndenge nini te moto soki ake na yo mabe fosola na ye na ndenge ya mabe mpo mbala nsima azonga moto parce que le comme ça biso à chaque fois soki mission tu pas faire rigola longwe a traiter faire égard jaloux et zarapo na nini en fait bato tout bakenda au faire azara jaloux bato ta bon point ah bon eza nango kaka nde bamise oyo bamise banyama ya babolole oyo babombaka te oyo babimisaka nga nalobaka likambo oyo made fois ntango ozobeta miziki yebaka kozwaka ndambu tiaka na banke so oza na 1000 francs ole 600 ozwi ndambu oboki na banke mpo lobi obimisa patron na yo ndoki te abima ndoki te yo ozwi 1000 francs ole 1000 francs na nyonso ozwi 2000 ole 2000 ozwi boye ole boye soki le mosusu problème eye okomi kobeta misu bi olongwe obimi na eloko te leader akomi mabe o leader wana kutu apesanga eloko te te leader akopesa yo bozwi na ye te leader alakisi yo ndeke basalaka bilanga boye yo moko ozoyeba déjà ke nalona awa na créer baprêtre na créer bato na nga na soigner nalongola lukuta na miziki nalongola kokosakosa omoni leader bapesaka biso nde baavantage wana mais eza teke ya kozwa bomengo na ye apesi yo te esimba te esimba te yo monde fo yebake oyo nazwi batindele nga kaka Rodrigue Mokili atindele mwa 500 Alain Kembela na Lema atindaki mwa 800 mama présente Yvette Lisiki lokwa alinga ritindela lela te atindaki mwa 1000 nale mwa 800 nazwi mwa 200 na bwaki na ekonzi ntango naosala ngo déjà bongo soki okomi déjà ebele bane esala dene tobeti ba 4 boyo momona deke oya dene na mwa paquet so mpe mwa likambu oya pe ke osali mwa intervention na bandenge na alors tobeta solution le tali peut-être bato balongo ba ferré tozo ba exemple na bango concret na jo exemple Kiriko na Shikito ndenge ba ofinga président est-ce que maramo ba rolo ba za marambo solo bino take ba Paulin ferré gola boko réagir ndene kasi kande na lobati bato yo tanga na ndeti ngari tinzele nakuta bango na mouvement oyo siko eloko sali bango ndenge wana babima baingra ndenge wana po bayebaka kobomba te et puis mwana na ndako soki azoboya baparent oyo babota ye azo akendima baparent mosusu aza mwana mabe papa wana so aza papa mayele ayebaki papa aboti ozoboya ye bongo oyo nga na lokoti po bango balokoti bango moto asala bango le padre bango balokoti bango nde sikoyo ozoboya le padre mpo ndima nani esi basalama déjà yagola yolingi yo ndima nani ozoboya yagola yolingi yo ndima nani ayole kwiti yotika te agene atika te ayoleli ayo neti bomona bwati teketa ngari tinzele nakuta bato ozotangela nga bacordonnier wana na batailleur wana soki Shikito soki Kirikou nakuta bango mais tellement bazondima le padre te po baza bato moko boye bata maboma ndeti Kirikou nga nayebaki eke bando kange basinga pana bango nga nayebi avant keso bien avant déjà nayebi bien avant nga nayebi Kirikou ayaki sonne bakangaki basinga pana bango azanga na bapériode azanga na bapériode na ye ke abelanga na liboma nga nayebi lelo te